Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tozali na basango ebele ya ndenge na ndenge oyo tokopresente bino mokolo ya lelo oyo tokolinga to éclaircir na bakongole mwa mingi oyo bazali komona kaka flou même esika bazali kopesa bango lumière mais bazali comprendre kaka te. Bandeko babolingo tout d'abord tokopesa mbote mingi na baauditeur na biso nyonso pe toko remercier bango na ba encouragement na bango tango nyonso ndenge nini bakomelaka biso pe na pona ko encourager biso po ete tosala toujours mosala na biso tolemba te tokende se liboso. Bandeko merci mingi pona ba encouragement na bino pe merci mingi pona ba makomi na bino oyo bokomaka. Vraiment nzambe pe abakisela bino ya mingi po ete grâce na bino nde ezali kotinda ete biso pe tozwa makasi to continuer kosala toujours ba recherche pe kopesa bino basango oyo bomesana kolanda. Pe tolobi na bandeko oyo balobaki ete ata bazali kofinga biso tolanda te ndeko merci mingi bandeko merci mingi pona remarque oyo to maloba oyo bopesi biso ezali malamu mingi biso tokoki kolanda te po ete ata ndenge bafingaka biso ete tozali bazoba mais tozali kokamwa po ete bino moko pe baauditeur na biso bokamwaka po ete tango bokomelaka biso bolobaka ete me bino bato bazali kofinga bino bazoba makambo bino bozali komona ndenge nini bango bato balobi ete bazali bato ya mayele bakokaka komona yango te. Na banzi ete bino moko bozali bana mikete bozali ba mikolo pe bozali ko comprendre. Bandeko babolingo na banzi ete lelo tokomekana nutolobela mwa likambo moko tomeka ko éclaircir makambo nyonso point par point. Parce que toye komona ete mboka na biso RDC moto nyonso to akomi kaka soka alali alamuki aboti mwa likambo aye na internet alobi n'importe quoi pona kolinga koyebisa bato ba makambo ya lokuta alors que oyo tozali na moment ete tozali kolinga mboka ekende liboso to simba na maboko po ete to avancer bino moko boyebi ndenge nini mboka na biso bambula ebele esalaki pe ezwaki ba blessure ndenge na ndenge boyebi yango malamu. Bandeko congolais il faut boyeba ete oyo ezali lisusu te ya ba distraction te oyo ezali ta oyo congolais nyonso tu il faut ayeba ete mboka na biso ndenge ezali wana ebongi malamu tosangana tosimbana topesana mayele po ete totonga yango ekende liboso. Tango na yo kaka bato mosusu bazali koloba bakongolais bazali koloba ete soki mboka na biso ezalaki lokola France elingaki ezala malamu basusu balobi soki mboka na biso ezalaki lokola Belgique
elingaki ezala malamu mosusu alobi soki mboka na biso ezalaki lokola Angleterre elingaki ezala malamu mais soki otuni bango na comparaison nini ozali kosala po ete oloba ete soki mboka na biso ezalaki lokola bamboka oyo ozali kotanga okomona bandi koloba ete bazali na banzela ya kitoko ba autoroute ya bien bazali na bamakambo ndenge na ndenge vie sociale ya malamu bamakambo ndenge na ndenge mais bandeko ba bolingo tango bato oyo bazali koloba bamakambo ya boye okomona bango tango makambo ya kitoko ezali kosalama na Congo kaka bango nde bato ya liboso bayaka kotelema bazali contre bandeko ba bolingo eloko ekamwisaka mingi pe tozali comprendre te tala lelo oyo bato mosusu bazali koloba ete ye Joseph Kabila eloko ye amoni kaka ya kosala banzela ebongo vie sociale ya bato bamakambo ndenge na ndenge me bandeko ba bolingo ezali malamu ezali mabe te baide na bino oyo bopesi me ifo kotala nanu bandeko bobosanaka te ntango bamobutiste bapakataka mbangu bakimaka na mbongo nyonso na kesi ya leta babanke nyonso etikalaka 00 tango Joseph Kabila ye kozwa mboka botala kutu tango ye moko Laurent Désiré Kabila azwaki mboka mikakatano ezalaki ya makasi mbongo ya malonga ezalaki te na kesi ya leta tango Joseph Kabila ye kozwa mboka pareillement ba difficulté ya ndenge wana melo eloko ekamwisaka biso moto oyo bato lelo bafingaka balobi zoba atanga te mais asala eloko moko oyo lelo ti lelo bato bakomprenaka te oyo ke kaka na bozoba na ye ndenge bato balobaka azalaka zoba asali plan na ye ya malamu oyo ndenge aye mpe kokotisa na makambo ya 5 chantier mais botala ndenge ya réussir lelo Joseph Kabila a réussir na kati na ba difficulté ya makasi bandeko soki ezalaki ba mobutiste oyo ya kala tango bango bazwaki mboka bandeko balingaki babandaka kokosa na bajeune na bango botala bomoni ndenge tozwaki mboka ezalaki na ba difficulté donc tozali nanu kobunda banini mais Joseph Kabila yelaki biso ba discours wana te ya koya koloba ete botala bomoni tango nazwaki mboka ezalaki boyo Joseph Kabila tango ye akotisi idéologie mbala moko alobi ete Congo il faut totelema mosala se mosala bandeko bino bozali koloba lelo ete banzela asali banzela nini asali ayaki kokuta boulevard ayaki kokuta ba boulevard Lumumba na ba boulevard du 30 juin ba makambo ndenge na ndenge me bandeko bozalaka pe na conscience tango bozali koloba ba makambo ya bobotuna bomituna akutaki yango na eta nini lelo oyo bozali koloba ete courant na mboka badelestage eleki oui c'est bien po ete bino nde bokomi baobservateur bosali remarque na bino mais tango bozali koloba bomitunaka pe depuis mobutu akota na bokonzi mokolo nini bosi boyoka ete aremplace batransfo nyonso tu ya bacourant na kati ya mboka lelo bozali koyokisa bakongolais soni mpe ezali kopesa mawa ntango toyokaka baargument na bino tozali koseka tolobi tala bato oyo lelo komona bamobutiste mosusu bana poto bazali koloba nini na Congo kutu ndenge ezali yo natala Congo pays monene tozali na barrage ya Ingame na bacoin ebele courant ezali te botika kosekisa ngombeko mais ntango bino bozali koloba na bacoin ebele courant ezali te mais nani atikaki situation wana est-ce que Joseph Kabila nde mutu akutaki bacourant ezalaki na bacoin nyonso nde akomi na bokonzi babebisi nyonso bacourant ekei to ayaki kokuta nde catastrophe na catastrophe bandeko babolingo oyebi ntango bozali koloba bamakambo bokanisaka po ete ntango bino bozali koloba makambo soki balobi bazonga mwa nsima batala esika touti makambo nyonso tu badega nyonso to lelo ezali na mboka ezali nde bino bato lelo bokomi baconseiller awa na poto oyo bokomi koyebisa bato ete botala mboka na biso boye mboka lelo nde bokomi koyeba ndenge nini bokoki kosala po ete Congo ekende liboso po Joseph Kabila asali ya libino sikoyo baconseiller boye kobima mais ntango bozalaka na bokonzi pendant 32 ans
Pona nini bolakisaka biso ba makambo ya malamu te lelo bozali koloba? Bandeko, tokoya sikoyo totalisa bino mwa moke, mwa balokuta oyo ezosala ete lobi soki tosali attention te lobi bakozongisa biso lisusu na kati na basituation moko ya makasi na mboka. Il faut tosala angele pe keba. Bandeko babolingo, par exemple, boyebi oyo ezali likambo tozali koyebisa bino bandeko, po ntango tolobaka mingi bazalaka kaka bayoka émission, mais balingaka kokapte te bamakambo tolobaka. Tosalaka tu tozongisa bino, tolakisa bino mwa bamakambo ezali kosala ete oyo baopposant congolais bazali kosala po ete ebloke bapeuple congolais esika moko avancement ezala te. Mais mingi bakanisaka ete neti tozali kosala makelele, nzoka tozali koloba. Ndeko, ata soki ozali kolanda ba émission na biso, omoni ete tozali kosala ba commentaire pe koloba, ou bien kosala tango mosusu ba commentaire ya kitoko mpona nini, po ete totya bino kaka na kati ya ambiance. Mais kolanda kaka ambiance wana te, mais landaka pe ba makambo oyo tozali koloba, okoki pe konote yango po ete ekoki kosalisa yo mokolo mosusu soki omoni likambo ye olobi ete likambo basi balobaki yango. Bandeko, par exemple, tokopesa bino eloko moko, tokolakisa bino eloko moko, otolakisa bino ete bato bino bozali kokanisa ete bango nde bakotonga Congo, bango nde bakosalela biso ba makambo ya kitoko na kati ya Congo. Mais tokolakisa bino eloko moko po bomona ete esika nini lokuta ya bato ezali, pe bazali bato moko bazali kaka kolinga koya na mboka na biso po basala lisusu ba makambo ya koyiba ndenge bazalaki koyiba liboso. Bandeko, bomoni tango Tshisekedi ayaki pour la première fois, tango abandaki kosala batourne na ye oyo akangamaki kaka na langage ke soki batuni ye motuni alobi ya bomoni mbala ya liboso ezalaki soki na ye na poto bozalaki kokipe kutu ngai te, mais sikoyo maturité na bino efungwami. Yango na moni sikoyo boye comprendre. Mais soki totali malamu bandeko, ezali maturité ya bapeuple congolais efungwami te, ezali nde bamobutiste oyo nde batondi oyo bakangami awa bazokoka lisusu vi ya poto te pasi eleki. Yango na omoni bakei kosopa na nsima ya Tshisekedi. Alors tango Tshisekedi asalaki première tournée na ye, bandeko, ba diaspora congolaise bapesaki bacotisation na ndenge ya kosakana te. Tango akei asali batourne na eti na Afrique du Sud aye kokoma pe na Congo bandeko, kokoma komaki na Congo mwa likambo moko yaki koleka na kati ya IDPS bandeko. Malgré bazali kolinga kovandela yango, biso tozali koyebisa bino ba peuple il faut bofungolaka miso bozala ya kolala te, sino te bozali kosalela kaka Lucifer mosala ya punda oyo kozala ete bokomi pe na mboka yango bokomi kotuna. Mais ndenge nini boyebisaki biso boye komi wa bomoni Kabila wana bakomi kokosa bomoni président Kabila azalaki wana tala ndenge asalaki boye bopesa nanu tamba nini kaka makambo ya lokuta makambo tozala koloba bozwa yango lisekite. Bandeko, tango IDPS Tshisekedi na bato na ye bakomi na Congo, problème moko ekoleka mbongo oyo ba diaspora congolaise na cotisation basalaki ya ebele bakomi kuna ba membre ya IDPS badokoli to bayibi bambongo wana. Bayibi une grande partie epesaki mwa mobulu na kati ya IDPS, mais lokola ezalaki makambo ya élection balobi kaka no toloba te totika nanu tala toza na moment ya élection soki tolobi tobimisango boye kopesa mwa mbonge banini. Baye kosala ete bazwi likambo yango basala neti bavandeli yango. Nde sikoyo bandeko tango Tshisekedi ayaki ba traitement na ye pour la deuxième fois na poto obo moni mokolo ayaki abombanaki ba combattant na aéroport. Nde mokolo ayaki pour la deuxième fois bato a IDPS baye kokotisa esprit balobi bon président tomoni déjà ndenge ba makambu ya bambongo wana esalaki mobulu mwa désordre ekotaki tolingi mbala oyo yo moko o passé na créneau yo moko leka liboso oyebisa na ba diaspora congolaise pona likambo ya cotisation, mais yo moko pesa nde numéro na yo
tolingi lisusu te ke bato bazo numéro bonimo babi yo moko pesa numéro na po bambongo elekaka epa na yo po bamonaki désordre wana. Tshisekedi aye koyoka tango Tshisekedi ayoki ye moko aye koleka mokolo mosusu apesi numéro na ye ya compte nda yebisi na bato ete soki bolingi kosala kopesa mbongo pona makambo etali contribution numéro na ngai ya compte yango bandeko tango Tshisekedi apesaki numéro na ye ya compte bato nyonso tu ya IDPS bavandaki nie kimia ezalaki makele moto moko tayaki susu kobima po aloba ete soki bolingi cotisation ya IDPS bokopesa mbongo bien na compte bobie po ete Tshisekedi lokola sa alobaki bato nyonso nie. Me tala sikoyo modele bazali kosakana na bapeuple congolais bofungola matoi malamu bato tokolakisa bino eloko moko baje moko ezali koleka soko ozali attirer attention te ndeko oko comprendre pe eloko te tango Tshisekedi ye moko alekaki ase alobi bamakambo ya compte apesaki numéro na ye ya compte po ezalaki lokola ke moto nyonso tu ezala ozali wapi ezala ozali na États-Unis ezala ozali wapi apesaki numéro ya compte wana po ete bambongo nyonso elekaka na compte ya Tshisekedi ye moko wana tango Tshisekedi apesaki annonce wana tango pazalaki na poto awa ata bato ya parti ya IDPS moko te batombolaki mongongo po baloba lisusu likambo ya cotisation boye elaki nie. Me tala eloko nini eye kosala tango Tshisekedi eye kopesa mokongo ake na Afrique du Sud bangembo ya IDPS o bamesana koyibayiba balamuki lisusu babandi lisusu kopesa bakomunike na ba numéro na bango ya compte cotisation tala numéro ya compte yango yo me bandeko différence ezali nini ke na bato parce que numéro ya compte Tshisekedi apesaki ezala ozali na États-Unis ezala ozali wapi okoki kopesa mbongo ekokoma kaka na maboko ya Tshisekedi. Me tala sikoyo bandoki ya mike balamuki tango Tshisekedi apesi mokongo akei baye lisusu numéro ya compte yango yo mpona bacotisation bandeko tango mosusu makambo tozali koloba bato bakokanisa neti tozali koloba po ete todestabilize bato ya IDPS me na kosenga na papa Botamba tiela biso tango image oyo tango ye moko Tshisekedi alobaki na oyo etali ete numéro na ye ya compte ndenge asengaki na bato nyonso bavire mbongo na bango balingi kopesa lokola don mpona makambo na ye ya campagne bavire yango na compte na ye personnel oyo apesaki tango wana tango alobaki mokili evandaki nie lokola bayebi ete Tshisekedi azalaki na terrain me lokola apesi mokongo akei tala sikoyo banimero ya bakonte mosusu babandi kobimisa yango mpo baloba ete bosala cotisation mpona tala oyebi naza koyebisa bino moto azali koboma kaka peuple congolais ezali kaka congolais. Joseph Kabila oyo bazali komonisa pasi lelo bazali koboma oyo bazali koloba ete alingi aboma biso alingi te Joseph Kabila te moto alingi aboma bino biso na biso nde moto tozali kobomana po ete Joseph Kabila soki totali makambo azali kosala na mboka congolais ata moko te apansaka na yango po ete mingi bazali kaka kopanse na koluka ndenge nini ya koyiba mbongo ya mboka. Me bandeko tokosenga kuna na regie pa ya papa Botamba tiela biso ba image boyoka ndenge ye moko Tshisekedi mokolo azwaki décision ke bambongo nyonso to ekoki koleka na bakonte mosusu te eleka na konte na ye mpe ye moko aye kopesa numero mpe kokamwa ntango kaka apesi mokongo ndenge akendeki mpe na Kinshasa na baafrique du sud mpona makambo ya baavion fantôme oyo akomi mpe kuna eyindeli bango mpo ete mbongo mobulu tala bato mosusu bakomi kobima bampuku ya mike bakomi kobima mpona kopesa banimero mais finalement balingi kozwa bato neti banani papa Botamba tiela biso baimage wana nyonso tu mpo ete bapeuple bacomprendre bayeba eloko nini oyo bazali kolinga kosala na badiaspora congolaise. Donc badiaspora congolaise bakomi bato oyo bazali baesclave sikoyo ya parti ya IDPS mpo ete pesa mbongo bapesi pesa mbongo bapesi pesa mbongo bapesi. Donc moto nyonso to akomi kaka na priorité soko ozali kaka na kati ya IDPS okoki koya na internet mpona kosenga mbongo ndenge olingi te bandeko. Lokola président na bango asa apesaki numéro na ye ya compte ça suffit
alors bakonto mosusu baye kobimisa na sima moni esika bazali koluka moyen ya koyiba bandeko bafungola miso makambo ngai mama ozali naza koyebisa bino ezali lisekite ata ndenge bozali komona bazali koloba ete mbongo wana bobanga te bokomona tokosala mpe bakalcule ndeko bolanda wana te maloba sukali eloko ezali te. Papa Botamba, image s'il vous plaît. Je vous souhaite tous la bienvenue, vous qui venez sur mon site, et je vous demande à la veille des prochaines élections de voter pour ma candidature parce que je suis certain que de cette manière, vous aurez voté pour le changement au Congo. J'attends votre contribution sur le compte qui est sur le site. Mon site officiel est www.etienne2011.net. Bandeko babolingo, bomoni ndenge Tshisekedi yemoko a telemaki pe aleki liboso ya caméra apesi numéro ya compte po ete bambongo nyonso tu ya IDPS ekweyaka na numéro na ye ya compte. Tango Tshisekedi alobaki bamakambo ya numéro ya compte apesaki ete bakongole ba diaspora congolaise batiaka mbongo na compte wana bato ya IDPS nyonso ezala na Amerika ezala wapi bango nyonso tu bavandaki nye moto moko alobaki lisusu te. Tango wana Tshisekedi azali nano moto moko alobaki te. Mais botala kaka ete ndenge nini bazali kolinga ko manipuler ba peuple. Tango Tshisekedi bayoki ete aza na Afrique du Sud nde sikoyo bato baye kobima lisusu o numéro ya compte yango yo tala boye bandeko tokoloba kutu mingi te. Papa Botamba tiela biso ba image bomona ndenge nini bato yo baye lisusu babandi kopesa ba numéro ya compte alors tokomituna numéro ya compte bambongo bango bazali kosenga ezali lisusu pona nini po ete numéro ya compte ya Tshisekedi compte wana ezali international partout esika ozali moto akoki kotinda mbongo ekokoma kaka na compte ya Tshisekedi alors ba compte ebimi lisusu babandi kosenga pona koyebisa bino bandeko bato mingi bakomi koluka ndenge nini ya kosalela commerce na bango na sima ya ba parti politique. Papa Botamba tiela biso ba image totala ndenge nini bato ya IDPS après avoir Tshisekedi apesi mokongo akei ba désordre yango ebandi ya kosenga ba image s'il vous plaît. Fini la récréation na Congo. Fini la récréation na Congo. Nani ateki Congo na biso awatro. Nani akabi bosomi ya ba Congolais. Mayenyo sonarobi na kosite. Totika kokosela nzambe makambo na Congo. Nzamba pambola bisambe ya pambola Congo démocratique. Koleka ba pays nyonso ya mokili wapi. Esengeli biso moko peuple congolais. Tosi toka ba discours ya ba politiciens. Tosi toka ba message ya ba pasteur. Merci mon jeune frère Fistel. Félicitations dans mon sala. Merci. Et surtout dans la réalisation à élément Oyo. Merci. Nakoki ko passer sans que na remercier ba kolo ya site internet ko mikili. Oyo za kusali sabiso poto mema basango na biso to panza na monde entier. Ngai nazali na bengami monsieur Ngunga Ngoma Bart, communément appelé na milieu Angleterre Papa Ngoma. Alors, Awa, Nazali, qu'on se présentait Awa au nom, il y a un mouvement qui a déjà fait le nom, on va bénir tous pour Tshisekedi for President,
Nazali, coordonnateur en mouvement ensemble avec mon frère Serge Moukoulomani. Alors, organisation Oyo Nalobi, ce n'est plus une organisation à présenter parce qu'après 3 mois de dur labeur, en effet, juste un petit mot pour éviter les alliés organisations les alliés chargés. Il y a collecté des fonds pour la campagne présidentielle. Il y a M. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, son excellence. Dans mois il y a élection exacte, il y a novembre, mois prochain, je veux dire novembre 2011, candidat du peuple, M. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Yende Mututo Telemeli dans le UK, pour tout le moyen parce qu'il y a Ibate, Vimobimba, Aïba Mbongote. Il y a besoin que le peuple a songaye, le lengue, le président Moussoussou Yamonde, comme Obama. Alors pourquoi pas notre vieux, notre papa, notre grand frère, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. S'il vous plaît, papa, avant de continuer au Limisangaï, juste de passage, est-ce que vous avez membre IDPS? Non, cette organisation, c'est une organisation, il y a société civile. Nous sommes de la société civile, on s'est mis ensemble, on s'est décidé, on s'est dit, mais il ne faut pas nécessairement être de l'IDPS pour soutenir Tshisekedi. C'est un candidat du peuple. Nulle part, c'est un monsieur que j'ai soutenu depuis mon enfance, mais tout en n'étant pas de l'IDPS. Je l'ai soutenu quand j'étais à l'université, les amis savent ce que nous avons fait comme bruit autour de M. Etienne. En tout cas, je pose vraiment la question, est-ce que vous avez le nom, je ne sais pas s'il y a des Ngoma ou Baluba, mais moi je ne suis pas Moulouba malheureusement. C'est bon parce que beaucoup de gens disent que voilà, le mouvement où il s'est mis à côté, où il y a Congolais, ma chantage, tout ça. Donc, il y a des précisions, on a pensé sur les IDPS, tout ça, Moulouba, pour que le mouvement où il y a ça, ils ont un mouvement, ils occupent la province, ils occupent l'unité. Donc, écoutez mon frère Fistel, ce débat je pense que c'est un candidat à Tshisekedi. Oui, voilà. Le débat c'est un débat clos. Voilà. Oyaba tribu. Mais Tshisekedi c'est un homme de Congolais. Donc, et moi je suis Congolais, je pris l'initiative de monter ce mouvement pour pouvoir les soutenir, pas en tant que Moulouba, mais en tant que Congolais. Pas en tant que membre d'IDPS, pas en tant que Moulouba, mais en tant que Congolais. Vraiment, c'est là que le je le répète, je pris cette initiative pour soutenir les candidats du peuple congolais. Voilà. Alors, on continue dans le message pour que ça va s'il vous plaît. Bon, je pense que c'était juste pour d'abord montrer au peuple ceux qui ne savent pas, parce que le mouvement a déjà fait son chemin, c'est connu, qu'ils sachent qu'est-ce que nous faisons. Et je crois que brièvement, c'est ce que j'ai dit, nous sommes là pour la collecte des fonds pour la campagne électorale de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est vrai que nous sommes donné une barre qui semble irréaliste, qui semble rêveur, une barre de plus ou moins $1 million, mais nous nous y attelons et Dieu seul sait ce que nous pouvons arriver à faire à la fin de cette campagne de collecte de fonds. Est-ce que je passe pour mon message, est-ce que mon client qui a participer dans le campagne? Bon, les gens participent, mais si nous nous présentons encore davantage auprès des gens, c'est pour justement qu'ils puissent continuer, ceux qui rêvent encore. Mais je vais y arriver, j'en parlerai encore, je lancerai encore un message plus loin, je lancerai un message au peuple. En tout cas, c'est bon. Merci pour soutenir papa Etienne Tshisekedi. Est-ce qu'ils ont un montant précis fixé, modalité, il y a contribution, ils ont ça est-ce qu'il faut pas il faut aller prendre à la banque, je ne sais pas, c'est un peu ce qui se passe exactement. Bon, alors, beaucoup qui copie sa biso mbongo par cash, il suffit au benga ba numéro oyo. Ba numéro ça va défiler dans l'écran. Ça va défiler dans l'écran. Si on bengi ba numéro mi balé wana, tu verras que Tokoya, bisika nyonso zali, nous allons venir Tokoya copie ça yo et Tokoya rejoindre mbongo ndani. Sikoyo eza na montant précis to oyo nyonso. Montant précis zalité oyo nyonso zana. Bengi biso toye kozwa. Vraiment, évidemment, Toyebi, tous sommes conscients que nous ne voyons pas quelqu'un à Bengabiso pour aya pour token des livres ou bien à la banque
à qui nous verser des livres. Donc quand je dis que montant nyonso congolais, il sait. Et ça peut considérable. Il sait Ayebi. Ça c'est la première méthode, ezali ya cash, bengi biso te ozombo, na ba numéro ezole kawana. Deuxième méthode, au côté verser mbongo directement na banque. Na compte au babengi Tshisekedi for president. Compte pe ezo défilé, compte ezali à Liot, banque ya Liot, ya wana ezo défilé, au côté verser mbongo na yo na compte. Ce que lingo pe ça cash na moto. Tu vérifies d'abord ce que mon pays biso point ozali partout en Angleterre parce qu'on a des représentants. Benga biso to pe ça yo numéro ya représentant ya kwena yo. Oyo yo ko simisa mbongo. Alors, il y a une autre méthode. Méthode de sous-souper Zali, il y a Kofuta. Zali Oyo directement à partir du website. La biso, au babinga pipe. Ce qui, au lieu Futa dans le website, il y a un défi. Tu cliques sur le website la biso, et puis tu trouveras le numéro à compte des awana, tu peux Futa bon directement. Voilà les trois méthodes principales que tu as utilisées pour collecter ma fonds. Alors, ceux qui contribuent, comment vous voyez que les gens vraiment kokende na destination moko c'est-à-dire ils ont kokende vraiment pour un projet ou évoquer ce que ils ont ba fruit step quelque part. Mais voilà papa ngo mazumbo machina poche. J'ai l'impression que yo posent un doute. Dans mon yo un doute. Tout ça, biso tozo même au ba bazolo bana bana. Ah d'accord. Après campagne, papa m'a la voiture à Sika. Exactement. Exactement. Heureusement que. Transparence, papa. Heureusement, c'est ça l'avantage. Quand ceux qui déjà au Vandanayo qui met en place Moroboye, ceux qui même attendent à lobby, sur 10, il y aura toujours au moins 8 balbataires. Transparence, papa. Mais néanmoins, il faut tout prouver transparence. Et ça simple. Voilà. Ils ont malobati. Oui. Landa Bilili, au Mona, ndenge na mois de juin dernier. Tu sais qu'il y a qui à Londres. Tout ça qui est les mois de Bosso. Merci beaucoup. Sans plus tarder, j'invite Maman Magui et Maman Martine Kabeya Bayako Milengele pour moi et Lembo. Pour la moto de l'eau, il y a le papa de l'eau. Alors, il y a le papa de l'eau. Alors, il y a le papa de l'eau. C'est la camoufle de mon langue, c'est l'eau. Awa ezali ne tolobaki Maman Magui azali kopesa moi modeste to bien moi modeste enveloppe oyo comme symbole pour la kolakisa ke makamba minene zoya objectif pendant Londres va pesa ki 1 million. En le est-ce que vous dites 1 million Merci beaucoup. Alors, Maman Magui présenter l'enveloppe symboliquement. Auprès, joie un micro, au présenté. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, son excellence. Naïli, bonsoir, ma congolais, on va remettre moi, modeste enveloppe na biso sur mon ménagio. Et nous allons promettre que tout le temps, on a des sous pour nous ça va faire ce possible pour nous soutenir la candidature naïo. Merci beaucoup. Maman Martine Kabeya a présenté Oyaye. Amona potam so organisa ba sachet wana eza so kiloko nyote na kati. La kisa ta moko pusa na liboso la kisa bango bango yo moko loba. La kisa bango baloka ba mona. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul Loba yo moko. Bonsoir Papa Chichi, le président de la République assis au Congo. Merci. Merci beaucoup. Ce sont les 11 portables symbolisant les 11 régions du Congo.
chaque coin à village, photo d'un portable pour l'aller à déploiement, va se communiquer. Voilà l'essence de ces portables. Alors, je pense que j'ai terminé et je compte sur vous. Kala Nyongotozui, Papa Yemoka Yoki, et Zalateki Nasima et Komima Solo. Merci beaucoup, je vous remercie. À tout seigneur, tout honneur. Merci tout le monde a élément de réalisation et d'activité. Preuve pour prouver que voilà, Moro au ça, ils allaient vraiment comme à destination. Merci beaucoup papa. Bandeko bazo pesa mbongo. Tout tigala comme on n'a jamais papa comme à la télévision, alors on a dit ce qui va, alors on a toujours pesa mbongo, pesa mbongo. Bon, on se commis combien de éviter. Tout le monde a dit que et pas il y a un candidat, papa Etienne Tshisekedi, de éviter. Alors, peut-être qu'il va contribuer à 500 000, il y a un papa sur les $10, de éviter. Jusque là, côté la transparence, tout ça, on a besoin de bon. Merci, monsieur Fistel. D'abord, ne parlez pas de Papa Ngoma, c'est un mouvement. C'est un mouvement, ils allaient tous pour Tshisekedi il faut président. Ils allaient Papa Ngoma. Et le mouvement travaille en toute transparence. Nous allons une dizaine de personnes, le coordonnateur Bazali, on a des secrétaires généraux, on a des trésoriers. Donc, nous avons bien structuré. Alors, Namae Matali, montant. Les problèmes ne se posent pas là. Parce que nous avons promis aux gens. On a promis aux gens que on a fait la campagne. Tant que aussi ça. Où il va ligner. Surtout, on va penser que moi, montant élevé. Parce que on est battu bako. Ça a moi souci collègue. Bako ya elongo. Donc, ça va compte. Transparence. Tout sera clair. Donc, ça va compte. Parce que même Papa Tshisekedi, quand il prend un montant, il signe. Il faut signer pour tout le monde. Vous comprenez? Parce que quand nous parlons en termes de millions, et que Papa Tshisekedi a joué à été bon, il a causé un problème. Ce qui est donc, même lui-même, quand il retire, quand on lui donne, pas quand il retire, quand on lui donne, toqué to pessi. Ce que nous appelons symbole, parce que l'élection, ça ne vaut pas ce que nous cotisons. Voilà. Ce qui est pessi ici. Donc, tu vas calme. Mais pour le moment, pour des raisons stratégiques, nous ne pouvons pas nous mettre. Et souvent d'ailleurs, ceux qui nous posent la question dans la rue, c'est ceux qui n'ont pas encore cotisé. Ils nous font confiance parce qu'avant à cotiser, à Béni Bisso, tu expliquer avant de calme. Donc soyez tranquille, à la fin de cette campagne, nous vous garantissons que vous aurez tous les budgets, entrée et sortie, clairement et bien. Au juste, tant que vous avez contribué, parce que tu vas dire comment on a une diaspora, ceux qui vont faire des bar, ceux qui vont faire des boîte, ceux qui vont faire beaucoup plus de la musique. Et du coup, les gens s'intéressent trop à la politique. Et la preuve en est que les lobbies nous ont une décision à papa de. Alors, au juste, qu'est-ce que vous attendez de lui après les élections? Il dit que vous avez dans la pointe de la cotisation, mais qu'est-ce qu'on attend de lui? Bon, avant tout comme on a pris, on a convaincre Bandeko sur le plan de la transparence. Voilà. Oui, dans moi élément ce que au faveur dernièrement, les dimanches passés, voilà. Le groupe Tous pour Tshisekedi, Tshisekedi for President, a fait un déplacement à Bruxelles pour encore aller donner un deuxième symbole. Alors, papa Bandeko, tout à la mission, papa Etienne Tshisekedi à Koutanaki. Le coordonnateur Serge, voilà. Le coordonnateur Serge, voilà. Les trésoriers Alex, voilà. Et Bisson a mouvement Tolinga Bamama peut bazala impliqué. Il y a un maman Mibalé, maman Magui, notre secrétaire général, mon corps la secrétaire général, et puis maman Martine, qui est une des chargées des relations publiques. Alors, papa, la catégorie à Batouni, pour contribuer, quoi. Parce que qui contribue plus? Ça va t'étonner, ça va t'étonner. Ma contribution toujours. Vraiment, parfois c'est des gens où ils osent la tête.
le maman, le papa. Donc il y a vraiment pas. Donc au comment on a besoin de l'église, on dit que non qui parapolitique mais après c'est sans livre. Au comment on a besoin de ça la politique, il parle beaucoup, mais après c'est lent. Mais au moins on a combattant. Je n'aime pas citer les noms, mais là-bas combattant nous sommes comme papa Lidor, après ça qui a eu. Donc tout le monde est en train de contribuer à tous les niveaux. Ouais. Donc les avons maté que aux classes sociales, pas pasteur, il y a des pasteurs qui ont contribué. Tout le monde mais par le but d'attendre comme on a baroté. Merci beaucoup. Il y a un pasteur qui a contribué pour l'émission à Bissau. Et raison pour laquelle d'ailleurs Papa Ngoma na Tunyo, qu'est-ce que les gens attendent de Tshisekedi? Parfois quand les gens parlent à projet de société. Ils disent projet de société, tu sais que des projets jamais, mais ça me fait rigoler. Parce que le MPR a eu un des meilleurs projets de société dans le Congo. MPR, populaire. Mais projet de société, on a écrit là. Aujourd'hui, pour nous, on se dit, M. Tshisekedi lui-même, la personne de M. Tshisekedi, c'est déjà un projet de société. C'est le fanatisme, mais non, je vous dis, le MPR a eu les meilleurs projets de société, mais ce sont les animateurs maintenant. Projet de société, il y a Congo, le Congo entier, déjà ils ont projet de société. Donc, place nini, donc n'importe qui soit bâti, on a ce cas intègre. Projet de société, on même chaque jour. Vous avez l'éducation, Mawa. Et M. Tshisekedi est prêt pour ça. Vous avez la santé, Mawa. M. Tshisekedi est prêt pour ça. Bon, ça, je ne veux pas entrer dans ce domaine parce que projet de société, il y a un website, il y a IDPS. C'est tellement clair, donc on n'a même pas besoin d'en parler ici. Mais sinon, je vous dis, le Congo entier. Le Congo lui-même, c'est un projet de société. Merci, Pambo Malak. Tout ça, bien sûr, sur question, Bino, toujours dans la balabala, bazali déjà pour bien papa Tshisekedi comme étant gagnant. Pour n'avoir papa Tshisekedi a gagné déjà. Et n'a pas parti nous sous là, bango pour le candidat déjà a gagné déjà. Alors un petit commentaire là-dessus. Bon, cette question, te répondant à la question malébélée, on n'aime pas y revenir. On a toujours la réponse, on a appelé ça va. Soit il y a devant Bilili, je donne les réponses. Il y a Maître Nangaï. Maître Nangaï, c'est M. Etienne Tshisekedi, que j'ai admiré depuis l'enfance, Tilelo. Donc, ma réponse, il y a appelé ça va. Ce qu'on est bien, on va répéter. C'est-à-dire, nous savons déjà que nous sommes gagnants parce que le peuple est témoin. Mais de l'autre côté, Bazar déjà gagnant. De l'autre côté, Bazar gagnant, nous avons voulu ne fût qu'une fois, Bazar a ta démonstration de force mon corps. Mais ils n'ont pas pu. Dit l'autre, c'est là-bas. Mais quand ils m'ont un stade, vous connaissez la suite. Donc là, il n'y a pas. Il n'y a pas match. Entre les deux, il n'y a pas match. Donc, question là, il faut que les gens arrêtent de poser cette question, sauf les gens de mauvaise foi. C'est clair et net. Même les faiseurs de roi, ils ont compris qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match, il n'y a pas match, il n'y a pas match. Alors, vraiment, vous avez un message à Papa Ngoma, où elle allait charger pour l'opération Obabengi, tout ce pour Tshisekedi, c'est-à-dire, Bandeko Baza, pour la Papa Nabiso à l'élection avec surtout beaucoup de succès. Et Papa Tokomi, presque na souka ya Masolo Nabiso, Bandeko Bazo Landayo partout. Ceux qui m'ont allé au lancer mon message, mon mouvement, il y a ma casse, enfin, s'il vous plaît. Merci Neko Mopanzi Sango. Message Zalika Moko, Oyoto le bara tout le temps. Tomegara pour changer formulation, peut-être mon sous formule à l'Iboso et Wakia Malamute. Alors, message Zali que Yonde Komwasi, Yonde Komobali, Téléban. De koto bonde liyo. Ce qui a solo l'ingaka vraiment au Congo, arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Tout ça a besoin de contribution à eux. Peut-être contribution à eux, il y a un petit cali pour qu'on les a sauvés. Ndeko, au moment où tu as le dernier virage, tu as 2 semaines pratiquement. Pour la campagne banda. Alors 2 semaines oyo.
tolobi objectif chaque semaine ndenge semaine passée boto ça la kata ya munene ouais permettre surtout ça déplacement en France. Merci na bandeko basali yango, merci mingi vraiment na ba benga na télévision na ba benga kité. Alors 2 semaines on etikali tolingi vraiment que na banque tout monde que par semaine 150 000 200 000 ekoti pour to compléter mayo maza kozanga ndeko tika kolela na bondelo 1000 fois kolela sous te Congo ekei et Congo la biso ba minéré. Non, ce n'est plus le moment. Le Congo est déjà libéré, mais pour les libérer totalement. Et tika lika yo kamata otia loboko na poche na yo nzamba toucher motema na yo otia loboko na poche otia quelque chose na mesa de sorte que yo soko pesi yebarake yo kama mto tikali soki opesi ndimela ndeko soki ozui mokano que semaine prochaine ozopesa ndimela nga Congo eza libéré ndenge bayebisaka biso na église basali ya nzambe tozwa mokano que désormais na kosala soso lisumu te ndeko nasengi yo mpe zwa mokano mpo na Congo zwa mokano soki osaleli Congo eza délivré eza mpe lokwa osaleli nzambe zwa mokano que semaine prochaine ndenge ozoyokanga boye na sur oza touché na message zwa mokano ke ngai kaka natikali na contribuer pour la Congo et que semaine oyo tozobanda esila te natia oyo yanga makoki yango na message ya suka nazalaki nango mpona bandeko. Alors je ne peux pas terminer sans kosenga nzambe abatela son excellence Etienne Tshisekedi akoma na mokolo wana en très bonne santé côté akoka écraser bato nyonso baza kolinga koempêcher venir à salut na Congo, venir à état de droit, na venir à sécurité na kati ya mboka na biso. Etienne Tshisekedi nzamba obatela yo ba milliards ba Congolais ba osambela mpona yo chaque jour. Lelo bato ya bonya ya mboka na biso basimboka bakabi yango na bapaya fini la récréation na Congo protéger fini la récréation na Congo. Bandeko babolingo na banzi ete bomoni bino moko ndenge nini bato ya IDPS na makambo bazali kosala sikoyo toloba ndenge nini toloba ete na ba désordre ya boy nde bato ya boy bakokambela biso mboka na ndenge ya malamu parce que bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko il faut boyeba yango po bato mosusu bakoloba ete no ezali kaka ba numéro ya compte ya IDPS bandeko na koyebisa bino eloko moko parti politique ezali na kati na bosembo oyo esika penza bazali na souci ya peuple bakoki jamais koyela bino plus de 10 numéro ya compte parce que lokola ye moko Tshisekedi asi alekaki apesaki numéro na ye ya compte c'est que ezali kolakisa ete moto nyonso to azali wapi soko opesi mbongo ekokweya kaka na maboko ya président na bango. Alors mpona kolakisa ete bazali nanu na désordre kati na bango bato bazali koloba ete bakomema biso na ndenge ya malamu po ete bapesa biso un Congo meilleur po ete mboka na biso ezala malamu po ete tozala na kimia po ete toliaka bien 3 fois par jour bamakambo ndenge na ndenge mais bango moko nanu bazali na kati ya désordre. Bandeko nanu esili te tokoti lisusu na likambo oyo bandeko tala ndenge bato bazali kosakana na peuple bayaki lobi babeti bamololo ono ndenge ezali wana Tshisekedi avion na ye azalaki na kati ya avion na ye alingi akita tour de contrôle ya RV ya kuna na Congo baboyi Tshisekedi akita na Kinshasa baboyi balobi ete baboyi bandeko.
alors que na moment on a bande oh tozali ko yebisa bino ezali vrai Tshisekedi azalaki hospitalisé na Afrique du Sud mais bazali ko kosa ba makambo ndeko pon moto moko akomeli biso lo bien te ndenge nini bino bozali ko loba ba makambo ya maladie ya Tshisekedi kazali hospitalisé bozali ko finga ndeko soki balobi moto azali ko hospitalisé elingi ko loba ko finga te lelo bakoki koloba ete ngai mama Rosaline aza hospitalisé est-ce que bafingi ngai bino bokomi na makambo mosusu yango na tozali koloba ete jamais tokoki kopesa bino mboka po ete lokuta nde eleki ndeko soki Tshisekedi akoti hôpital balobi ete akoti hôpital mabe ezali wapi Mobutu yeyo na bamikolo na ye ya suka ntango akotaki na hôpital est-ce que bato babande koloba ete Mobutu aza hospitalisé ezalaki kofinga bomoni ete bino moko bozali kosala ete mpo bato balongola confiance epai na bino mpo na nini parce que na makambo bokoki kokosa te bozali kokosa kaka mpo ete bamona bino danger te bandeko babiloko Joseph Kabila asali na Congo soki ezalaki moto lokola Tshisekedi soki ezalaki moto lokola Ngwanda bango moto basalaki yango tolingaki tombela lisusu mai te wana soko meki kaka kokosola ozomona boulevard te ndenge bakomisi yango ozomona te ndenge basali nzela ya bandundu ozomona te ndenge basali nzela ya bakongo wana balingaki babanda kaka kotalisa bato wana mais lokola ezali ete Joseph Kabila moto asali yango mais hypocrisie na bango kaka asali nini asali eloko te mais soki otuni ezala Tshisekedi otuni ezala Ngwanda alors asali eloko te bon bino bato bokambaka mboka banda 32 ans bolakisa biso bilembo na bino bazalaka na bilembo te kaka komona bakomi kobeta monoko bakomi ko bandeko lelo bakoma pe baconseiller pe bakoma kotalisa bato ndenge nini bakoki kosala po ete mboka ekende liboso bandeko likambo ya kokamwa bandeko babolingo toko éclaircir lisusu mpona likambo oyo tolobaki na mikolo elekaki ya moto oyo babandaki koloba ete papa na Joseph Kabila oyo babandaki koloba ete Hippolyte Kanambe bandeko babolingo ebongi malamu na kosenga na bakongole kongole azali ete ntango likambo ezali ya lokuta ezali kolobama omoni kongole azali koganga mpe kosala makelele mais soki bazwi vérité batieli kongole likolo ya mesa omoni kongole avandi nie azangi meme baargument ya koloba pa meme kongole aloba ete en tout cas bo excuse likambo wana mpenza tokosamaki babanda meme kosala sikoyo badeba ya malamu yango nozomona ete bato wana bakotikala kaka baignorant ya baignorant bandeko bomonaki ndenge Ngwanda ntango mese kotambola na makolo alobaka ke bamakambo nyonso tosalaki mpo na président ezalaki makambo ya lokuta tomontaki yango mpo na kokosa bato balobaki ete moto wana azali corrompi boyeboye me bandeko nzambe alalaka te bomoni bino moko mese kotambola na makolo azalaka na ye na raison et puis malgré bato bafingaka ye malgré bato balobaki n'importe quoi mpo na ye bomoni vérité balobi ete ate eumeli mais suka na yango ifo ebima bandeko bomoni ntango ndeko kotambola na makolo alobaka malamu ke bamakambo oyo tosalaki tolobaki ya lokuta mpo na président de la république ye alobi ete asengi pardon etanke mosali na nzambe bato balobi ete moyibi asazwi mbongo ya Joseph Kabila banini alors ke mese kotambola na makolo ayebaki eloko nini azali koloba tala kaka foto oyo ya mese oyo ya batielanga bino balobi ete moto wana kombo na ye Hippolyte Kanambe papa na Joseph Kabila batambusa bafoto wana partout oyo ndenge bozali komona nani Ngwanda na akolite na ye oyo babengaka mese Mulopo baescro oyo bayebi kofalsifie bapapier na bafoto ya bato na ndenge babandaki kokosa bandeko batambusa foto oyo mokili mobimba soi-disant Hippolyte Kanambe papa na Joseph Kabila bandeko babolingo likambo oyo ezwa ampleur na ndenge ya kosakana te bato mosusu kutu bazwa bafoto wana batia na baarchive na bango mpona kolakisa na bato ete botala
papa na Joseph Kabila Hippolyte Kanambe mais bandeko kanga ndenge balobaka ete lokute yaka mbangu lokola diarrhée mais vérité yaka malembe lokola nyama oyo babengaka mbembe oyo ndenge balobaka escargot bandeko tala lelo moto oyo babengaki Hippolyte Kanambe papa na Joseph Kabila oyo bomoni ndenge nini bato apareko basalelaka yango publicité makasi oyo bomoni ndenge nini bato apareko batiaka yango même na basite na bango okomona soko ofungoli même page ya basite na bango ya internet boza komona photo wana oh Hippolyte Kanambe bamakambo ebele mais bandeko oyo kaka ndenge balobaka ete archive mondele soko abombi archive ya mondele ebomba makamalamu po ete moto moindo ayebaka kogarde archive te ngwanda mpo na ye ayebaki kaka ete ata soki nakosi boye baarchive ya tata oyo naza kolakisa photo jamais baarchive wana ekoki kozala se ebunga lokola bango bayebi kaka ntango Mobutu apakataki bakongole na Congo batumbaki baelema nyonso me abosanaki ete babelge mpe baza na makambo ya minene oyo babomba awa na badokima na bango ayebaki te me tala moto oyo ngwanda alobaki ete yende Hippolyte Kanambe papa na Joseph Kabila lelo ye moko moto yango bandeko asi akufa na ye kala me ye moko malobo aloba yango kala botala lelo ye moko bilili yango aza koloba kombo na ye alobi ete ngai kombo na nga colonel Kasongo Martin nazali ministre de l'information na tango wana bandeko yango la nazali koyebisa bino ete il faut boyeba yango tango bozali kodécouvrir balokuta ya boyendeko à un moment donné tango tu balobi ete ozali combattant ke ono ozali kobundela mpona Congo banda sikoyo kosala examen de conscience soki omoni meme bato bazalaki pembeni ya ngwanda bakomi kose retire mpo bamoni ete balokuta wana esi eleki boye mingi bazali koyeba te balokuta oyo meme bangwanda bazali kosala ezali balokuta moko ndenge lelo boza komona mboka na biso ezali koavance te ezali kozonga nsima mpo ete liboke ya bato batikali kaka esika moko tokotonga mboka te mpo ete Joseph Kabila azali mopaya alors que moment kitoko yango oyo ndenge bomoni ba evre ezali kosalama na mboka topesa na mayele mpo ete mboka ekende liboso botikali kaka subordonné esika moko te tokotonga mboka te mpo ete kuna bapaya bazali bakoenvahir biso mboka ekokende bandeko bamasolo kaka ezanga ntina aye moment donné tama donné tango bino bolobaka ete ngai mama Rosalie nazali bolole tango namonaka bamakambo mosusu na mitunaka nalobi nzambe na ngai tango bato bafingaka ngai ete nazali zoba eske bamakambo mosusu emonanaka boye tango bango baignoraka yango na ngai na bango nani sikoyo azali zoba mpo babiloko tozali komona yango nde ekoki kotinda ete mboka na biso ezinda na libulu olie ya komona deja ya kokomprendre ete bapoliticien oyo baopposant congolais oyo bazali kotrompe biso totika babiloko na tokende na mboka totonga mboka rien bamobutiste mingi bazali koreve bazali kokanisa ete tobunda tosala boye po ete tozonga na mboka tozongela vie na biso ndenge ezalaki bozali kobikosa nani akosi bino tango tolobaka ete nzambe akangeli bino bizibeli na makambo ebele bino bokanisi yango pamba ebele ya bamobutiste bazali koreve kaka tango bazalaki na tango ya Mobutu misala balingaki kosala te kaka kokende na bainstitution na kombo ya bakonzi kobimisa bambongo ya ofele kokende na ndenge ya bainfluence akozwa ou bien 4 ou bien 5 soldats ya DSP bakei place moko na ndenge ya bainfluence oke baya bakamati babimisi mbongo donc babandaki kosakana na mbongo sans même mbongo evandaka ata na kesi ya leta lelo oyo na moment ya Joseph Kabila tozali komona ndenge nini mbongo ekomi meme kotraine ata na kesi ya leta mais alors que na tango ya Mobutu bandeko bamobutiste bazalaki kaka soki bazalaki lokola bampuku bandeko soki bayoki kaka ata 12 millions moko boye ekotaki na sonance ezotraine wana il faut balukela yango kaka mwa lisolo moko boye mpo bakende bazwa mbongo wana babimisa yango bakabola donc bakomaki kozwa mboka na biso ekomaki lokola bien privé ya bango
mais bandeko lokuta wana nde ezali malamu te mais po tokende mosika te tokozongisa lisusu baelema ya filme oyo moto oyo ngwanda bengaki ye Hippolyte Kanambe papa na Joseph Kabila tokozongisa lisusu filme wana po botala boyoka ye moko ezali ngai mama Rosalie moto na koloba te ezali papa Roger te mais boyoka Mowei asi akufa na ye kala mais boyoka Mowei ndenga apesaki vrai combo na ye nayebi te ke na makambo soki ngwanda un jour akoki kotala penda lisusu bato na miso boye po aloba papa Botamba tiela biso babilili po ete bato bamona lisusu bazongisa lisusu makanisi na bango na oyo etali Monsieur Kasongo Martin oyo azalaka ex-colonel pe ministre de l'information oyo bakosi kombo na ye balobi ete ye nde Hippolyte Kanambe bandeko ezali pasi pe mawa ba image s'il vous plaît papa Botamba. Monsieur Martin Kasongo, vous êtes ministre de l'Information, de la Justice, de la Sécurité et de la Presse du gouvernement révolutionnaire congolais de Monsieur Gaston Soumialo. Je pense qu'il s'agit là d'une très brillante promotion pour une personnalité de votre âge. Quel âge avez-vous, monsieur le ministre? Je suis à l'âge de 28 ans. 28 ans, en effet, c'est très brillant. D'autant que je crois que vous êtes aussi colonel. Oui, je suis colonel Kasongo Martin, ministre de l'Information, Prince, Sécurité et Justice, section de l'Est du Congo. C'est en effet tout à fait remarquable. Et pour être arrivé si jeune à une si brillante situation politique, monsieur le ministre, je pense que vous avez dû faire une carrière quand même assez rapide et brillante. Quand avez-vous commencé votre carrière politique? J'ai commencé à faire ma politique depuis 1958. Un an avant l'indépendance? Oui, avant l'indépendance, lors de l'arrivée du fait regretté Patrice Lumumba, lors de son retour de Belgique. Monsieur le ministre, vous avez un quadruple portefeuille, ce qui est assez rare. Comment organisez-vous l'activité des différentes sections de votre ministère? Voilà, il s'agit ici. Je m'occupe en tant que ministre de l'Information, Presse, Sécurité et Justice. Oui, oui, c'est... Voilà, j'ai composé mon cabinet ici. Dans chaque ministère, à l'information, j'ai un chef de cabinet. Sécurité, j'ai un chef de cabinet. Justice, j'ai un chef de cabinet avec ses adjoints, oui. Les attachés, oui, oui. Le huissier, jusqu'à là. Vous avez donc, si je comprends bien, 4 chefs de cabinet sur qui vous pouvez vous reposer, oui. Ce qui vous permet, vous, de survoler, me donner des rapports et régulièrement. De survoler votre ministère et ce qui vous dégage quand même de pas mal de travail. Monsieur le ministre, je crois que vous m'avez dit avoir fait des études à Paris. Vous avez fait des études à Paris et à Belgrade, il me semble. Voilà. Je fais mes humanités au Congo. Au Congo. Bon, après, je me suis envoyé à Belgrade, à l'université de Belgrade, oui, oui. Yougoslavie, à la faculté de droit. Oui. Et après, je suis reparti de nouveau pour faire un stage de 2 mois, en 3 mois, à Paris. Vous connaissez par exemple à Paris le quartier de Saint-Germain-des-Prés, je suppose? Oui, je sais très bien, très bien. D'ailleurs, je peux dire entre nous que vous êtes un excellent danseur, puisque je vous ai vu danser. Oui, je suis un danseur. Oui, à Albertville. Voilà, je me fais étudier en danser. Oui. Là où j'ai commencé à étudier à danser très bien, de twist, boléron, tango. Oui. D'ailleurs, j'aime la ville de Paris. bolingo na banzi ete bino moko bouti komona pe bouti kolanda wana komona esinga nini lokuta oyo ya ba opposant congolais ezali komema biso oyo bozali komona ete ba congolais bavandi na poto moyen ba avancer ezate ba telemi kaka esika moko po ete bango bazali kokanisa ete tika tokosa mpona to déstabiliser pouvoir en place alors que makambo bango bazali koloba ya lokuta ekomi nde kofaire stationner ba diaspora congolaise mingi esika moko na poto pe moyen ba avancer mayele na bango na makambo mosusu bakoki kosala mpona mboka ezali te yango na tozali koloba bandeko ba bolingo il faut boyeba yango ete
Tango Joseph Kabila zwaki bokonzi tozongelaka yango tango nyonso. Bomoni ndenge nini bangwanda balobaki. Bomoni ndenge nini bato mosusu balobaki. Ye kutu ndenge azali na kokoka te. Kongo ezali mboka monene. Kongo ezali mboka oyo ya kokoka yango te po ezali na basekele ya minene. Kongo mboka na biso wana akokoka yango te. Mais oyo kaka ndenge balobaka ete makanisi ya bato ezali ya nzambe te. Ngwanda kuta apesaki ye 6 mois ayebisi na bakongola lobi Kongo wana ndenge bachebwe akokoka eloko te 6 mois ezali ebele. Bokomona ye moko akobanda kosenga ete po ete bato ya mayele baya pembeni na ye po ete akokoka te me bandeko. Kaka ndenge balobaka ete makanisi ya bato ezali ya nzambe te. Lelo oyo Joseph Kabila kaka moto balobaki akokoka te. Lelo abelisa bato wana nyonso tu kimpelekese. Lelo bango nyonso tu bakoma bato yoke mitu ekita na se pona soni. Yango na ete soni oyo bango bayoka bakoma meme ko wanga na misala ya 5 chantier. Wana nyonso tu ezali nde soni. Bandeko tango bino bolobaka ete asali eloko te 5 chantier eloko te. Mais soko ke na Congo okoyoka ndenge bana ya Congo bazali ko témoigner pona makambo oyo azali ko sala na mboka bazali ko loba. Ba makambo tozali ko mona lelo depuis tobota mananu tomona na biso yango te. Est-ce que bino ba opposant congolais elobelaka bino eloko te? Soki mwana oya botomi na kati ya Congo pa akoli akokisi déjà 40 ans azango loba ete makambo nazango mona ezango salama na mboka na biso lelo. Tina ndenge na komi bona tikala ko mona yango te. Est-ce que lobelaka bino eloko te? Botikali kaka na système ya kokosa ka ba makambo. Tellement bozangi ba argument botikali kaka na système ya ko bambaka bato bakombo o Rwandais o azamo paya o boy mebandeko. Lelo yo ba nani lelo yo ngwanda na ba Tshisekedi nyonso lelo bakoma kotalisa biso de mboka na biso bapaya ba makambo ndenge na ndenge me bandeko kengo oyo lelo bakomi kolakisa mosapi tango azalaka na Mobutu basali bambule ebele tango wana bangwanda bazwaki makasi te ya kokima na poto apo boyebisa bato ke botelema bana ya Congo Mobutu atieli biso Rwandais na poste tango wana bandeko kengo azali kokipe ba poste ya minene alors que ba étudier na campus na biso kuna na Congo bazalaki kozanga même ba misala tango wana babelelaka te gaza Rwandais. Mais lelo sikoyo eloko ezali kokamwisa pona omona esika lokuta na bango ezali tala lelo kaka bato wana bakomi koya kotelisa biso ete bokeba kengo adonda za Rwandais bandeko bozwa bato lokola bazoba te po ete bino bochelanga biso ye na ba poste ya minene na mboka na tango ya deuxième république a occupé ba poste ya premier ministre ya justice ba poste ya minene mais totikalaka te esika tomoni ete ngwanda bimi alobi ete azali Rwandais ezala ta ministre moko alobi ete azali Rwandais tango wana bozalaki komona ye kaka mwana ya mboka mpona nini po ete tango wana bino bozalaki kolia kodokola wana nyonso tu makambo ezalaki bien sikoyo lokola bakangi baporto esika bobandaki koyiba pe moyen lisusu boyiba eza te bokomi sikoyo koya koenseigner bato ke kengo wadondo azali Rwandais tala botika babiloko ya pamba bozali kosala biloko bozali kosala wana babengaka yango ba jeu d'enfant. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Mama Rosalie na koyebisa yo eloko moko na oyo nyonso tu yo outi koloba eloko ezali kosala boye bato beleti lelo bazali na kati na ignorance. Mama Rosalie na koyebisa yo sikoyo ete pona kobanda ko faire analyser kosala ba analyse na makambo nyonso bato balobaka na ye komona sikoyo meme na bato ba makambo balobaka ete Joseph Kabila atanga te ezali kaka babiloko ya kosala pona kolinga ko déstabiliser personnalité ya président de la République. Parce que soki toza kotala ba makambo bato baza koloba batanga baza kosala lelo toza komona kutu na Joseph Kabila za mayele mingi koleka bango. Parce que yo moto lobi ete otanga baza kobenga yo docteur en droit. Eloko ezali kokamwisa okei na mboka osine ba mikanda lobi na kokende ba élection sine ba mikanda po ete okende ba élection na Joseph Kabila Kabange.
Alors, tala siko zo bima ridicule. Après avoir signé Bamikanda, na kati na Bamikanda, na soki botel na kati, oeza koloba ete Joseph Kabila, c'est le fils du pays congolais, de mère et de père, donc congolais à 100%. Oeza li qu'on reconnaît que Joseph Kabila est congolais. Allez, yo moto oza koloba ete moto ya maye le docteur en droit au pays, au signé Bamikanda, on reconnaître yango. Après siko oye a na poto okomi ko yebisa bato ke ano ndenge ezali wana kutu Joseph Kabila aza mopaya mais po mona ete lokola aza malin batango tolobaka ete bato balingi nde malheur ya bapeuple congolais mais bino boyebaka te tala eloko nini aza kosala lokola ayebi ete ye moko deja asasinya Bamikanda ayebi te un jour akoki kozala victime ya makambo akoki koloba un jour. Mais tala jazali ko sala lobi, batuni question. Est-ce que président Joseph Kabila za mopaya? Po ete to mona kitango yaki na aéroport bato mosusu bazoko loba ete zongse na Rwanda ba makambo ndenge na ndenge. Mais yo kandenga lobi. Na yo kaka bato mosusu balobaka ete azali mopaya. Pe bato mosusu balobaka ete azali mwana ya mboka. Mais ngai naza na badoute nazali côté ya bato balobaka ete azali mopaya. Bande komoni a utiliser kaka pombo ya ba peuple po ete abombana na sima ya ba peuple. Po ayebi ete soki asali erreur andimi yango bayebi ete bakoki kokanga ye na ndenge ya loi. Bomoni baza kosakana na biso. Pona koloba ete bino boza kokanisa te Tshisekedi nde akomemela biso solution na kati ya Kongo nde kotika komikosa. Solution koya kaka soki biso moko ba Congolais conscience na biso komikosala. Tala bandeko eza na bato ebele bapase bambula ebele na poto. Eza na bato mosusu pe o ba apprendre mingi. Eloko nini ndeko soki yo pe na oyo apprendre na poto okelelo na Congo okoki pe kosala ba makambo ya minene koleka. Na idée na yo mto vandi na poto na pays développé mozo mona kaka pour Congo bonga il faut nani Tshisekedi mais wana za mawa. Mais jusque là bato ebele ba comprendre que pour Congo bonga ezali kaka mayele na yo na ye na ngai to sangisi yango to mettre en pratique pe yango nde ekoki ko bongisa Congo. Mingi bazali ko kanisa ete Tshisekedi nde ko yela biso solution mais bandeko asala ka na gouvernement ya Mobutu bambula pe belé. Eloko ndimi asala ata kutu na village na ye atike eloko ya malonga te mais ezali ba bilembo il faut ko lakisaka. Tala même Joseph Kabila komi ko kende na ba village na kabeka mwanga ko tala situation ndenge ezali po nini misala ya 5 chantier ko takuna alors que bango ba pensaka na yango te. Yangala tozali koloba tozali ko yebisa bino bandeko ba bolingo. Tango tolobaka bo tozali bato ya maboma te. Biso pe tozali ba Congolais lokola bino. To lingi te mboka kende liboso. Mais ezali moment ya malamu pona koyeba sikoyo po toloba kete to lingi mboka na biso ezala na kati na démocratie. Oui. Na démocratie yango nde place ba yebaka nani asalaki malamu pe nani asalaki mabe. Congolais za kokanisa ete démocratie ezali ete élément de liboso ya caméra banda ko finga bato, banda ko beta bato, banda ko enlever bato kuna na Afrique du Sud ko tia bango na kamio ko kende na bango tina banda kuna bango ko beta bango wana nde bazo kanisa ete démocratie. Bomoni lelo mokili ndenge ye kopesa raison na makambo nyonso to eleka liboso to banda ko kanisa ete Tshisekedi nde un vrai démocrate. Tango wana to banda ko yeba te to zalaki bleu lokola ya bande ko utiliser kombo ya peuple to zalaki na besoin nani yango ko longolela biso Mobutu to bande ko mona ka ke Tshisekedi yende mtazali na vérité asa ko loba ete ya zali démocrate alingi peuple bo to zalaki ko kanisa un vrai démocrate mais lelo oyo bande ko ba bolingo démocratie ko ina kati na maboko ya ba Congolais to komi ko tala so batu yango bandani ba koki ko palper to ko manier démocratie yango poto ndima bango bato biso to kanisaki baza ba démocrate ba komi nde ba dictateur mais oyo bato bazali koloba ete bango nde ba dictateur toza komona bango nde ba démocrate alors toloba siko nini Tshisekedi biso to kanisaki démocrate mais botala alakisi peut système na yeke un vrai dictateur bandeko bakambo naza koloba na banzi bato ya mayele baza ko comprendre loko nini naza koloba mais bato oyo bazali ko sala ngo mingi pe bazali ko yeba mais lokola bazali kaka na besoin que Tshisekedi azo pouvoir Tshisekedi azo pouvoir baza ko kangela yango miso bande ko nazali ko yebisa bino boyeba yango ete mboka na biso ndenge ezali wana
ezali mboka moko ote congolais nyonso tout sikoyo à faire marcher machine ya cerveau na ye botika kotelemela kaka esika moko stationné mpona koloba ete ati bandeko nakopesa bino sikoyo exemple mpona lakisa bino ko bato oyo balingi kongo te bopesi Tshisekedi confiance bolobi ke Tshisekedi nde mutu nani mwana ya mboka il faut amemela biso Congo tolingi akambela biso Congo na tango wana biso nyonso ovandaki ne tokangi maboko tolobi bo totala bango ndenge nini makambo ngo ekokende bandeko toza siko kotuna bino est-ce que Tshisekedi ayebi te ezali na baétudiant ebele oyo batanga mpe ezala na poto ezala na Kinshasa oyo basisa mpe baklasse bazali na mayele oyo mpe lelo bakoki kotambusa mboka na biso ayebi yango te natuni motuna est-ce que Tshisekedi ayebi yango te eza na baétudiant congolais oyo batanga mpe soki oyoki baargument na bango kitoko oke lelo soki bamettre yango ya pratique mboka ekokende liboso est-ce que Tshisekedi ayebi yango te mais lelo tala eloko nini aza kolakisa biso mpona Tshisekedi aza komona ete po ete mboka na biso ebonga il faut kaka akende kozwa bamobutiste oyo basi baboma mboka bango nde bakomema mboka na biso liboso tala eloko nini Tshisekedi asali olia asala consultation na ye aluka bajeune étudiant oyo batangi mpe baklasse basisi alobi bon on travaille même na bana wana bato oyo baza na bacerveau ya malamu mpo tosala consultation na bango mpo ete mboka ekende liboso akomi kokende kozwela bino kaka bakengo bato basi bayeba ndenge nini bayibaka mbongo na kesi ya leta ndenge nini bafalsifiaka bapapier mpona kokosa peuple nde bato oyo aza kokende kozwa nde bango wana alors que toyokaka bakomba te bazali na bato na mayele mpona nini asali consultation ya bato ya mayele wana te solola na bango ndenge azalaka na poto ayoka likanisi ya moko na moko loba ete lobi lobi soki nazwi bokonzi tala bato nakoki kotravaille na bango mais ake kozwela bino bakengo mpo alakisa bino ete tala bato na kotravaille na bango nde bango ezali mpasi mpe mawa bandeko bomonaka mosika bomonaka mosika bapepe congolais bomonaka mosika mpo babiloko nyonso soki bozali konéglige yango nde kozongisa biso lisusu na kati na libulu mboka na biso ekozinda bandeko ba bolingo oyebi na koyebisa bino eloko moko mingi lelo bazali kokanisa ete radio Zoomel 1000 ezali kosala makelele me mokolo bakokomprendre babiloko tozali koloba na banzi ete mokolo wana ntango mosusu bokobanda kolinga lisusu koyoka baradio mosusu te to basite mosusu bokobanda kolinga koyoka yango te mpo makambo biso tozoloba basite ebele bapréféré babetelaka bino bamasolo ya badistraction Tshisekedi asalaki boye Tshisekedi azwi boye Tshisekedi akendeki boye mais orke bamakambo ya minene oyo ekoki kozala ete bolobi yango mpo ete fungola peuple mpo ete tokwea lisu na kati ya libulu te boza kokoka koloba yango te mais boyebaka ete ezali bariske ya minene oyo tozali kokurir soki tozali kokanga miso na bamakambo mosusu tokoki kokangela miso te bato ebele déjà grâce ya radio Zoomel 1000 misusu mpe bakomeli biso balobi ete papa Roger tozali koyebisa na bino tokosamaki ya tro tozali bakombatant tokosamaki ya tro toyei komona sikoyo baéclairage ekomi komonana mais tolobi na bino ete lelo tosi tocomprendre mais tokoki lisusu kokosama te tokomi na biso baobservateur mpo toboyi te lobi toloba ete totiki combattant mpo bino moko boyebi menace ya poto ndenge ezalaka mais tovandi na biso kaka toza koobserve mpo toyei kocomprendre grâce na bino bainformation bozali kopesa bofungoli biso na bamakambo ebele wana bakombattant moto bazali kokomela biso alors bandeko babolingo mpona nini bino bozali koloba ete baradio ya peuple bomibengi mpe baradio ya peuple etondi ebele awa mais mpona nini bino bato bozali koloba bozali baradio ya peuple bozali kopesa basango bamakambo bokoki kolakisa na bapeuple congolais bolingi kolakisa yango te mpona nini bozali kotika kaka peuple na ignorance mpona nini likambo te yango na tolobaki ete meme tozali bazoba meme toyebi koloba bafrançais te ndenge bolobaka meme tozali baignorant likambo te na ignorance na biso tokobanda kaka kokontinue kopesa basango baoyo bazali bato ya mayele bakokomprendre mpe bakoyoka biso me baoyo balobi ete te tokoyoka bango te mpo ete biso tolinga Tshisekedi mpo nini tozonga na Kongo mpo tosala makambo ndenge tozalaka bokotikala mpe kaka bato ya pasi
bokotika la pe kaka bato ya pasi bande kona ko pesa bino moi eloko moko pona ko laksa bino ke bato bazali bato ya lokuta bato nyoso balobaka Joseph Kabila tanga te na bato bayaka ete ngai nazali nani licencié na salaboy bandeko différence sikoyo ya makambo Joseph Kabila za kosala na mboka na bato bazali koloba batanga nde tokoya komona ete na bato wana bazwi mayele ya kelasi o babengi yango intelligence na bato oyo na moto oyo aza kosala ba makambo eza koleka meme ba makambo tobengaki bato batanga oyo basali yango te na mboka na biso siko tokoloba nani azali na sagesse koleka. Donc Joseph Kabila nde azali na sagesse koleka oyo ete Joseph Kabila nde a comprendre peuple congolais mbala ya liboso na mboka na biso tomona ete président azali kosala mwa tourné na ye soki moni peuple alobi ete tolingi okita na makolo président azali kokita na makolo azali kotambola bisika mosusu okutu bakonzi ya deuxième république bazali kolinga kotambola te na makolo mais Joseph Kabila azali kotambola na makolo na bakwe mosusu oke o ndenge balobaka ete bamayanze tonda au risque meme mayanze kota ye mais lokola azali na amour ya peuple azali kokita na makolo mpe kotambola est-ce que na deuxième république bomonaka yango lelo bato wana bazali koya mais malgré bozali kofinga Joseph Kabila nzambe azali kolakisa face na ye vrai face ya Joseph Kabila epai ya peuple oke bino moko bozali kocomprendre te mpe bozali kotikala kidiba Joseph Kabila nde alingi peuple ye na mama Olive bango penza balingi peuple makambo ezali komonana mais boyebaka ete oyo nyonso bozali koloba oyo nyonso bozali kokosa nzambe nde ya koconfondre bino po ete lokuta na bino nde lelo mokili ekomi kocomprendre ete Joseph Kabila azalaki ya nzambe mpe Joseph Kabila alingi peuple lokuta na bino lelo ekomi komonana boye na poto boye na balokuta non biso bakimbangise bokiutilize kombo ya papa Simo Kimbangu boutilize kombo ya papa Simo Kimbangu batu balobia openza bakimbangise mais tango yaki kokoma sikoyo ke batu baye komona réalité en face tala kaka bino bato bobengaki bo bakimbangise bokomi kokende kokota meme na beglize bakimbangise mpona komenace bango kokota meme na bateni ya basoda oyo ezali interdit kokota meme na basokoto na bino esika bakimbangise balongolaka basapatu mpona kokota makolongulu esika ya bosantu bokoti yango na basokoto na bino ya wana tolobi ete bandeko bomonaka mosika moto akosa bino te ndenge ezali wana bato bazali bato ya lokuta yango na omoni ete ba vrai face na bango ekomi komonisama mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba na banzi ete bandeko congolais bino moko bouti ko comprendre pe bouti kolanda oyo nyonso tu touti koloba na oyo etali makambo ezali koleka na kati ya mboka na biso pe oyo ba manipulation nyonso tu ba opposant congolais bazali kosala yangana tozali kosenga na congolais nyonso tu il faut azala éveillé moment kitoko epesameli biso il faut congolais nyonso tu afungola miso ala mukapo ete tokosama lisusu te pe tozali koloba ete bandeko congolais lobi mokolo mwa lobi tokozala na ba émission ya kafu o tokopesa bino o tokotalisa na bino tokolakisa bino lolenge nini makambo ezali kotambola na mboka na biso pe tokolakisa bino ba mwa ba vérité ebele tokozanga te kolobela bino ba makambo mingi na oyo etali ndenge nini mboka na biso ezali kokende pe tozali koyebisa bino ba peuple congolais boyebaka ete tango tozali koloba ete il faut que voter utile na kati ya mboka na biso utile yango oyo moto akoki ko voter ndeko ezali na ba chiffre ebele oyo ezali na kati na mokili ezali na ba chiffre mosusu ya ba porte bonheur pe ezali na ba chiffre mosusu ya ba porte malheur yango wana na moment oyo ndeko tozali kosenga na yo moto okokende ko voter le 28 ebongi na yo okanisa pe otala malamu chiffre nini oyo ekoki ko portele yo bonheur
chiffre ekoki koportele yo bonheur, il faut koyeba yango pe kotia yango na kati na motema. Mais chiffre ekoki komemela yo malheur ndeko keba. Tango mosusu malheur wana ekozala pona yo pe pona descendance ya bana na yo pona erreur oyo koki kosala. Mais chiffre ya bonheur ezali kaka chiffre numéro oyo bozali komona. Oyo bozali komona yango nde ezali chiffre ya bonheur. Chiffre ya bonheur pona Congo na biso ekende liboso mekeba ezali na ba chiffre mosusu ndeko. Soki omeki yango to otie yango na makanisi na yo wana nde ezali ba chiffre oyo babengaka yango chiffre ya porte malheur. Oyo chiffre ya okoti na kati na libulu ya makambo ebele lokuta, escroquerie, manipulation pe ba makambo ebele ebele. Mais chiffre tozali kolakisa bino oyo chiffre 3 ezali chiffre oyo soki oponi yango ndeko oza komona kaka prospérité pona mboka na biso Congo. Oza komona ndenge nini mokonzi azali tango nyonso ko approcher peuple na ye po ete abayoka makanisi ya peuple. Po ozali komona ndenge nini mokonzi azali komitungisa po ete mboka kende liboso. Po ozali komona ba makambo kaka ya malamu pona Congo. Me bandeko yango na tosengi na bino chiffre 3 ezali chiffre ya elembo. Ezali lokola Dieu le Père, Dieu le Fils et Saint-Esprit. Bazalaka kaka misato. Yango wana babengi yango porte bonheur. Bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.